assistance ces comédiens est-ce que la maman reconnaissance on reconnaître quand même maman moko asaki musala ebele mais aza comme qui souffrant et puis parce qu'il t'a ébélé ya nyokama qui est-ce que et maman en tout cas azaki peut satisfait pour moi que bandeko na ya musala assistance moko boye de part et d'autre ezalaki par rapport à la bateau, qui proche de moi, à Tskalaka, mingi na kumona bateau ya Nzonzi, mais parfois bakoleka ya est-ce que vous pensez que vous avez un théâtre na carrière il y a même est-ce que vous pensez que vous avez un théâtre non là ça me regarde pourquoi? Parce que même Zaki choqué, même Zo sécurité na musala na ye, c'est ça que oui puis sur ça té. Ba collègue na ye, ba camarade na ye, c'est ça. Ba camarade ba sa nini? Ils m'ont rendre visite pour m'inviter, c'est ça. Na cadre Zaki na momo Zaki na maman akufuko kwa kufi. Il est au moins 11 heures. Est-ce que baninga na ya musala? Ou bazayo sana ba musala? Si ba komi a Ata appelle. Maman a un numéro de téléphone. Mais ko banda maman za iko bela. Nani pino za ko mona vraiment za ko ya mingi awa parmi ba te comédien to bato o basunga ba comédien. Ko ya mingi. Bon c'est pour la fois ko le makamte na nyayaka te. Wana le makamka ya matanga. Osana mokili mobimba tombola miso likolo Shalom enfants de Dieu, je suis votre frère le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'église Emmanuel Rapha. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'église Emmanuel Rapha est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ce terrain se situe sur l'avenue Bobila dans la commune de Ngaliema. La deuxième des choses, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ce temple ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ce temple, en tout cas, n'hésitez pas et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro M-Pesa qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp ou encore il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples. En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-le non pas pour le prophète, mais faites-le pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois l'église Emmanuel Rapha où le prophète Fulgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.
Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios Purim. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zoka. Horaire de prière 5h heure de Paris, 18h heure de Paris, 0h heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23h à l'aube. Thème: vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Purim sur Play Store ou par notre site web www.radiopurim.com. Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zoka chaque jour sur la radio Purim à 0h heure de Paris dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline plus 243 97 81 63 509 plus 243 89 64 65 819. tozali awa na parcelle familiale ya mama Nzita oyo azalaki artiste comédienne ya groupe Nzoyi. Je pense que na gauche na nga azali na ya Mimi oyo azali mwana liboso ya mama Nzita, et puis na extrême gauche na nga azali na confrère na ngai Sergon Kapanga. Yaya toujours présenter ba condoléances tout yeba batu bazolanda biso monde entier. Maman Tebi Kabila qui ça fait 8 ans, mais il a connu Mimi pendant maman la dernière minute. Les cas malades, maman a sali AVC pendant 8 ans. Maman il y a eu kaka Mimi na kufa. Vraiment a du temps libéré na maladie. Ok. Bon, le maman Koufi, déjà tout le monde est corps ya maman eza place ni eza la mort de ni. Corps à maman eza na mokole. Na morgue ya mokole. Na mokole. Na fleur. Maman Koufaki na hernie et puis bokino tike lelo kaka na morgue to bokino tikaye et lobi na hernie na Koufaki. Maman Koufi lobi na 20h. Tokanisi ki ya sali crise. Donc toke na e docteur a consulté à l'hôpital. Maman déjà sa Koufi. Toke tia na morgue. Je pense que tout le monde est dans le monde entier. Bazo ba information, bazo na poser information, ba bengi biso mingi. Est-ce que maman ba soin o ba ndai kozwa? Zaki bino mo fait bozo bimisa mbongo, to zaki peut-être batumba dans sunga bino. En tout cas, ibandeli ezalaki biso moko. Mais après maman Denise ayaki ko soutenir biso apesaki carte ezali ko permettre maman azwa traitement na mokolo. Vraiment naza ko remercier vraiment mingi. Parce que ce qui est là, makasi na somoko tolingaki tokokate par rapport na traitement na mokole. Mais maman Denise nde asomeli biso pour la maman ezwa traitement na mokole. Voilà, de son vivant et à maman, est-ce que assistance ces comédiens est-ce que tu as la maman reconnaissance ou on reconnaître quand même maman moko asaki musala ebele mais à comme qui souffrante et puis ceux qui t'a ébélé à nous comment qui est-ce que et maman en tout cas ça qui peut satisfaire comme on a que bande konaye ya musala assistance moko boye de part et d'autre ezalaki papa ezalaki mais ya mingi par rapport ya bateau bazalaki proche de maman atikalaka vraiment komona bango mingi te mingi na komona bateau na ye ya nzonzi et parfois bakoleka ya motala maman. Voilà, siko lelo mama par rapport ya musalo ya salaki lelo ko yebisa batu ya monde entier baza kolanda biso asenet momo ko yebisa bango nini na musalo mama salaki na ndenge oyo salaki a pesaki quand même le meilleur na ye na musala théâtre ateyaki batu ebele lelo mama n'est plus message nini oyo na cadre ya libota etanke mwana ya liboso ya famille ko pesa na batu nyonso baza kolela na bino bayebaki mama Nzita
la part na bino famille. nakoki koloba na bango kaka balelaka na baoyo bazolela basepelaka na baoyo bazosepela lokola biso tozolela balela na biso elela. Programme eza ndenge nini mpona bato bakozwa baréférence nani oyo peut-être moto akoki kosunga akutana na nani, organisation eza ndenge nini, ekokende ndenge nini na minute o morgue eza ndenge nini? Donc morgue touti déjà biso moko bana touti koamboni déjà mama makambo mosusu etikali kolandelango soki eza mpe na bato oyo bakoki kodirige biso ke mpona likambo boye kosala boye bakoki kosunga biso. voilà, numéro na ya téléphone na yo mpona bato bakolanda biso, numéro ya téléphone na yo bato balingi babenga mpo bazwa mpe badetail mosusu oyo biso peut-être osola yango boye. Numéro na ngai ya WhatsApp ezali 00 842 05 532 78 56. Ya peine normale ya awa ezali 084 84 85 200. Un second s'il vous plaît. Ils ont une précision moto to zwa. To yeba pona ba organisation ba obsèque surtout. To monaka na matanga nyonso ba pesa organisation na boka petite ya ba to moko bobite ba ko simba to organisation ya matanga. To monaka ndeko na biso jipe masamba to mona mingi na matanga et na ba image to no mona ye mutade proche maman. Chaque fois ko ya ko tala maman, est-ce que na morgue peut tout le monde peut aller ensemble ménage pour masamba. Ce qu'on a habité yepi na kata ba organisation bo sec peut-être bozo tambole longo na ye okoma. Bon to banti na ye tango ayokisa mama akomi na tongo tango ngana pesa ki programme ke na longola mama na mokole na memaye na cinquantenaire ndi accompagner biso moto koma na sur place ndi alobi te totika ye 30 jours ya entourement ndi tokoki komema ye na cinquantenaire mpona mokole espace eza mokie. Mais jusqu'à présent, ils ont un groupe mon côté, peut-être un comédien, tout le monde qui a télé, que non, il y a une responsabilité à la démarche à Matanga. Non, depuis, maman profite au monde. En dehors de cela, Miraki en vous, maman, Aza artiste et comédienne ou Batibaïbi Mokimobimba, est-ce qu'Azaki membre mon côté association, soit il y a un TPC, soit il y a Tokanisa, Bilo Moabongo? Wana ndi nayebi te ngai na vandi mingi na Brazzaville nabenga leki moko waki sur place awa oyo akoki koyeba. Ok, je pense que maman tango avant kufa to mikolo depuis que même mutu na vie asalaka makambo boye soki tango akufa bato ba likambo asalaki nzoka azaotika maloba. Est-ce que maman ça va geste moko to maloba mo loba ki lelo omokanisa maman dans nga kufa maloba tikaki? Parce que kobela liboso ya mama ibanzaki na ba perte à mémoire bandaki na ba perte à mémoire nde yaki komema eti na AVC mais ya koloba vraiment koloba beaucoup ya. Ok maman, nengna bakisa question moko par rapport à maladie ya maman. Oui bisi bisor que oui il que sali ememi maman na liwa eza maladie o ezaki maman ya AVC. Mais il a connu pour ça que maman a tombé dans AVC. Il a qui choc moko ou bien dans le cambo peut-être où il va être dérangé ni même qui na AVC parce que que oui AVC c'est des maladies où tu en attention. Donc il a une ça que oui maman a comme maladie AVC. Il faut que ça la maman comme na AVC na attention ba choquer le cas trop makasi. Avec peur de petite sœur nangai. Avec peur de petit frère nangai. Avec peur akoko mibali. Il y a petite sœur nango ya kufaki. Donc souci wana isalaki makasi ndi yaki pour maman na ba perte à mémoire to ndani ti ndenge ayako sala AVC. Maman c'est ça cancer de la famille. Avant moi on a souka na famille. Babota mais libota combien? 4. Maman c'est aboti bino combien? Maman c'est aboti 7. Combien de garçons et de filles? 2 garçons. 5 filles. Ok, adresse à Awa pour place où ils ont moi bateau soit adresse té hein bateau bunga peut-être adresse mais n'a pas référence. Mira.
Venez pour la précision adresse. Mira, s'il vous plaît, pour la précision adresse, non, pour te papa, on peut libérer la. Attends, libérer. Comme ça, tout comme ça. Ça va te libérer. Merci beaucoup. Mira, au Sungabiso, hein. Sungabiso Mouké. Ok. Donc, comprenez. Mira, ça bon koko ya maman Nzita. Voilà. Mira, ça koko ya maman Nzita. Ndoi nangaya, ndoi nanga Mira. Et puis ça biso la précision et adresse awa. Toza na commune et surtout la référence. Ah ouais, toza na monga fula. Normalement dans le baron na façon de baler parce que ça va tout sur pour tandila il y a magasin et pour soit au tandila rond-point. Au ba au tandila rond-point basé rond-point wana to ki matadi mayo. Ato ki cité vert, ato ki ipen. Au jus au kiti na ré boulangerie. Soko kiti na ré boulangerie au traverser na nga mosusu otunka bala action entrée qui mwenza soko komi na entrée qui mwenza monde ba moto za na ngwana ebele obisi montar sikangai suka mir ya église Sainte Rita o eza clôture ba sango esuki l'escalier za wana so sika muta moto siki sanga suka mir ya ba sango ya Sainte Rita na l'escalier otiko na se wana mais bato ba uta pe ka ipen zile magasin za kande mo magasin après magasin no zu ipen et so kita magasin ozui ipen au rosoir rond-point ba transport qui ne rond point qui na boulangerie ce que j'ai transporté qui na rond-point qui na boulangerie au traverser pe ka ndenge moko après comme que ka entrer qui monte ozui moto et minuti ya c'est ça bien voilà quelle avenue aux avenue Mbongo numéro combien Mbongo numéro 80 ok mais toi profiter kaka que tout le monde question moko est-ce que tu as de bons souvenirs il y a même là mais ça tellement ébélé dans le besoin moi mi balé moi mi sato oyo avant déjà même antika bisolelo ils ont tellement ébélé mais on doit penser sur le conseil tellement malamu ya ozomibali ya malamu ok parce que mémé a sali ils ont encore comment ta batete ali bonga mémé mais mazaki mbongo ne ata zu ya malongati andolinga bakoko nyonso ozanga infronté petango opesa wana otina yo mbongo na opesa o kosalela ngo nini bambongo ni nyonso ezala ba film na ye koko moko te azanga mbongo vraiment koko nyonso aza choqué na mémé. Est-ce qu'aujourd'hui vie à mémé ndinga zakina bino ça vous donne aussi envie de faire le théâtre? Est-ce que vous pensez que penza elenge au théâtre na carrière il y a mémé est-ce que vous pensez que elenge au théâtre? Non bitingai là ça me regarde ngali tingai pesa pourquoi? Parce que même Zaki choqué, même Zo sécurité na musala na ye, c'est ça que oui puis pour ça té. Ba collègues na ye, ba camarades na ye, c'est ça. Ba camarades ba ça nini? Moi on doit rendre visite vraiment mingité, c'est ça un peu. Na kado azaki na momo azaki na pasi. Azaki négligé surtout. En milieu théâtre. Surtout baninga na ya yo badosa na FNC. Ah OK. Alors Mira yo vandaki na Maman Nzita tango zobela oza parmi bakoko asalisaki ye au moment azaki malade. Est-ce que moi ba souvenir nini oza nango pendant no obela maloba et puis moi makambo ebele oyo au vivant qui na ye au moment azaki malade? Maman ando comble biso nyonso ya de fois parce que evando sali kasi ba blum songo sala yemoko et comme que bino bo sali se ko sokola tout ça maman bando loba ando makabule mbanga ite boza béni oui parce que c'est pas donné tout le monde déjà quand maman subana ba koko mais en supporter pour commettre maman na biso parce que maman comme na ba caprice tout ce qui mémoire ne bungi au supporter oui à deux fois au possible loko bo a choper lion à des fois c'est oti a sopelo na nzoto oui a des fois pas comme kosala banko mombo soki oza motema te olingi ete osupporta mote je crois que mon avec le temps toujours supporter ba caprice wana akoma ko bénir biso oui c'est ça OK juste elo moko elinga surtout kobanda mama akufuko kwa kufi il est au moins 11 heures est-ce que baninga na ya musala ou bazayo sana ba musala si ba komi aho sauf que bino mama ba journaliste ba ita comme ata appel ba bengi pété ata appel ndeti nga jo appel mo te na ebite so na ngamba ba kinso voilà maman zana numéro de téléphone
Non, maman a eu le numéro de téléphone qui mais nous quand même tout ça l'émission bah tu bien les bazar numéro na biso. Ils ont facile à retrouver biso. Bon, merci, courage beaucoup. Merci. Ni awa na résidence ya Maman Nzita, je pense que na gauche nanga na Rachel Ozali moko ya batse comédienne mwana Maman Nzita oyo alanda musala Maman Nzita oyo azana elongi Maman Nzita oyo alobaka lokolo Maman Nzita asaka na groupe ya président Elombe. Rachel, tout présenter ma condoléance. Merci pareillement. En tout cas, tu dis que sauf ma faute, ils ma passé bien que vous avez aussi interview mais mais surtout forcé puis nous ça interview parce que ici pour nous ça là. Rachel, bato azolanda au monde entier balingi bayeba. Yo ozaki descendante ya Maman Nzita na musala. Eloko nini mama lobelaki yo, to atikelaki yo oko kutika non pour la musala na. Pour la musala nga eloko ayebisanga kaka nga nasimbaki site pona za Nzita. Yo za nango na makila bino nyonso nde na boti bino mutaza nango te ka yo mutuza nango. Tata minde kisi nao. Na sen de kisi nao eloko ayebisanga na musala na nga yango wana. Ko banda mama akufi. To yoki ke baninga na ya musala na ba comité. Est-ce que c'est vrai? Journée de silité. Oh, y en a bango. Il est au moins 11h. Bon, y en a bango. Appelle les côtés. Ouais, appelle les côtés de part et d'autre. Bon, y en a bango. Maman Zalaki na corporation ni NTPC to kanisa bomoko et nous réellement vivement to azana corporation ni. Na mona to kanisa luna mina peut-être c'est kwango lo bango te. Azala pe na kati to kanisa pa azala ka do azali na ba association nyonso na mona bango. Mais ko banda mama azali ko bela. Nani pe no za ko mona vraiment azali ko ya mingi awa parmi ba te comédien to bato o basunga ba comédien. Ko ya mingi. En l'occurrence peut-être na gros na NTPC na to kanisa na bani. Bon, non, c'est que la fois pas que le makamte nanya yaka te. Ngana lo makamka ya matanga. Matanga ndemi. J'ai une question moko oyo yina siko makela. Vous actrice ya président Elombe. Oui. Dans la carte pour Simba, c'est ça non? Oui. Est-ce que le président Elombe déjà a vu téléphone en tombé pour nous faire condoléances parce que quoi coucher ça papa na yo actrice moko pas président. Est-ce que a bien déjà pour nous souhaiter président? Déjà depuis lobby. Oui. Président c'est président Elombe na site ils ont manqué pourquoi? Parce que yo za mwana wa coucher za maman na yo. OK. Maman na yo aza collègue ya président. Pourquoi président absence na bango eza makasi? Absence ndeka no tu répondre à bino que non ereza nanu akoya. Très bien. Rachel, lelo oyo na bana mama bota bino boza ebele. Mais soit wana d'abord yo sa théâtre. À part na eza maman ndem ta poussa ki akota ki na théâtre, to ezaki soit yo mo sala ki olanda musala o mama sa ki ya théâtre. Bon théâtre ngamo nando yebana ngati ke nazala art. Nando yebana ngati. Comme sous nando betle listulu mo bula comme kuluba kwa mbata sial. Mama seki makasa bio luba kwa mbata sial. Yo faut ça théâtre. Na mona ka lobi na tonga la musinga la muka. Toki na ke tuko ke sa théâtre. Na kuneze esoko ba groupe ala ba seka papa na ke na ngata bitoki ngamo na bi groupe na ke tika. Na keimba mo ala kisinga. Moni biro groupe Simba ya ngwana yebisi lombe manji tamta chindio a former abaluki na ke ngapi na banjo bata na yo kasoni nde lula biyaka na munyo na mama bino mbo benda na bi mama yo tika na sa théâtre we mama bino na baluka mama zata kiminga lula albiyaka au banda répétition jour tel depuis na banda répétition pe Naïbi d'abord naïbi que ozalé qui parmi bayana yo. Mais est-ce que vous avez une histoire qui maman qui maman Nzita année où ya kota ki groupe nous vous avez une histoire référence tam so abete la bino lisolo année où ya bandaka théâtre on a histoire na ngote on ba yana ba weba ba que tout na bango Rachel maman ça ba pièce belé à théâtre
pièce ni oyo et marqué yo mama sala et tikala o pena na mutu. La femme du patron. Ah, expliquez biso za kanenge ni. Mon kazaki moi si à vie de loin. Voisin na Isaac mama Chako. Bana na mwana na Isaac Sila na Irsile. Irsile azaki mobulu sila azaki calme de zigora ya kakobala e. Zigora kosaka ke non aza pauvre ayaka pa mama lamba kapese biloko alie nde moko mosusu ayolakisa bango ke nazalaka na mbongo na nda oluka nde mwasi ya malamu yango titre yango ezalaka la femme du patron. Ba collègue nini o mama travaille na bango na groupe nzoi comme ba collègue na ye ça va mabi pendo au bazar vivant mabi pendo pembele papa masumu bazebele mais bien sûr wa ba papa na nga ba mama na ngai mutu nyonso na vie so za ba camarade 15 mais ami azanga te na bango nyonso nani taki na ami ya mama proche ya mama penza proche ya mama unga ndeti nakuta mama bipendo proche ya mama unga na yebaki proche ya mama ma bipendo suwe na yo na matanga mama ezala ndenge nini mpona bato bakolanda biso suwe langi ezali tolelela mama na kimia na famille artistique famille na biso moko tolela mama na kimia tolela ba o bazolela tosepela na ba o bazosepela osana ngezaka yango wana mutu na minute oyo asepelaka na yo asepela na manzita alingi peut-être abenga bino ou peut-être alingi a contribuer numéro bazobina numéro ni bon kozwa ngai na numéro bozwa ngai le numéro na ngai ya plus 243 89 66 36 944 plus 243 89 66 36 944 on a numéro na ngai. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Merci. Retour sur ce plateau, bienvenue encore à vous. Nous allons aborder ces sujets en ce qui concerne ces artistes comédiens, bien sûr souffrants depuis beaucoup de temps, mais aujourd'hui qui semblent être placés dans des oubliettes alors qu'ils ont besoin de notre aide, ils ont besoin de notre assistance, ils ont besoin que nous puissions leur apporter un coup de pouce pendant cette période dure, pendant ces épreuves, bien sûr, que ces artistes sont en train de traverser. Je me rappelle, il y a eu Papa Massassi d'ailleurs, qui est passé sur le plateau, parlant de ces grands artistes. Alors nous allons faire un petit pas en arrière, question de vous faire découvrir encore davantage ces artistes. Dernièrement, nous avons parlé de Papa Sonzo, qui est souffrant. Tolobela qui de Kokoko Dioko, qui est également souffrant. Je pense que d'ailleurs, de Kokoko Dioko, quand ils ont dit et ça qui m'a collé le trône à Internet. Mais après un temps, le cola bobi qui est biso namboka na biso, c'est-à-dire que ceux qui loko za nos motos, on accepte, on soutient. Une fois qu'à ceux qui les qui, on oublie. Et personne n'en parle. Alors je crois que nous avons Maman Zita également. Maman Zita qui est aussi sérieusement malade. Elle en a besoin de soutien à biso. Je crois que Maman Zita, ça date de longtemps d'ailleurs. Ils ont et Oumeli, mais bandeko, comment on plus dans des oubliettes. Il y a une manière de soutenir ces artistes. Vous savez, les lots congolais, mon côté, mon côté à Kokyo Sepela. Et assister ceux qui ont commis la souka, c'est-à-dire à Koufi. Parce que d'ailleurs, les obsèques, quels que soient les niveaux où on pourra organiser ces obsèques, et changera, et ça la remonter là au côté. Peut-être honneur tout le comment on est naming mais na famille ba obatikali. Mais les concernés, le ko la zarasu soanate, nyo sotwana et ça la le remonter. Aujourd'hui, comment nango moi mon message. Vous verrez quelqu'un pendant que ne connaisse souffrir azupe message mais très kilo lourd à qui ne quoi assister de quota soutenir a ils ala ka qui ne te to ko sambela pona
est-ce réellement que nous allons prier pour eux? Ou bien c'est une manière de se décharger seulement de la nouvelle. Il y a que nous avons reçu la nouvelle et nous allons assister. Et le coup là-bas, il dit que mon a besoin plus soutien à la spirituelle parce que certaines maladies, ils ont des maladies comment on taxe maladie spirituelle. Ils ont maladie le maladie ont sauté. Mais comment catégoriser en haut, c'est-à-dire que ils ont maladie spirituelle. Même lorsque quelqu'un n'a pas de moyens, alors se faire soigner. Je crois que je suis en train de partager ces douleurs avec cette famille. C'était dans la commune de Mongafoula, précisément à CPA. Un frère se réveille le matin, à un militaire. Il s'est réveillé, il était faible. Qu'est-ce que c'est fait? Bandeko nanga au place à Fandaka. Bandeko ba assister na ndenge ki ça ba aider kozwa cantine to so ba memele na simapo amibwaki la mai na nzoto. Amibwaki li mai na nzoto. Et l'automédication na kati ya mboka na biso awa eza vraiment pratiqué comme pas possible. C'est-à-dire que le mutu nso biki non tenga na binzoto nanga. Au moins mutazobe la malamoko alamuki sans consulter le médecin, azui malamoko azui kisi mon côté nazwa paracétamol, nazwa kisi moko boye calmant. Amélie pour pesa e kimia à un moment donné ayoka malamu et puis a continuer comme ça la naï. Chose grave, ce qui peut mutamélie calmant et que ayoki bien pour naï abosani malamoko c'est fini. La continuité ça la makate. C'est comme ça que les gens sont en train d'encaisser ma maladie. Bazo développer maladie nakati anzoto. C'est-à-dire que j'ai compris ça pas fatigue. Donner la mélikis au calmant donc c'est bon. Or beaucoup de nakati anzoto ils allaient se développer. Faute de moyens, ils allaient se développer. Un bon matin, un jour, mon tabanda qui kotambola, pouf, a sali crise à Kouyi. Bamemi na hôpital. La famille, ignorant tout ça, ça la rani. Ou comme malade moko spirituel, nene mutabima ina ndako aza bien. Alia qui coûte, amela qui coûte. Donc pendant muto quand c'est muto aller ameli c'est qu'elle est en bonne santé. Asili ici bandi ko muto bandi ki muta ko ite makambo to benga na no dadi, to benga pasteur ba mbo eza maman molimo. Eza maman molimo. Le col le pasteur également ignorant qu'il est. Au lieu que tu expliquer bandeko que notre la traitement, alinga la sabatu qu'il est supérieur, il est sain, il y a zalina esprit moko bo je ne sais pas, yimuta sola na nzambe et akinzamba kiti na kibo moto boy amoni ba sololi. Abaniko ça la méthode de tâtonnement. Shika baba rondo bo shaka ya saka ya mana. Abandi prière en langue qui n'a rien à voir na makam onde ko azali ko traverser. Prière en langue, prière en langue, prière en langue. Ndeko kote wana amen. Amen ndeko changement zo changer te. Bo melise na no mai. Bo so huile d'olive, bo chanda muna mai bo pesa ye. Kuna mabokono ezali ko se développer. Bo situ ka bo lobby, pouf, ndeko s'étendre ndeko be akufi. Tant ndeko zo kufa, spéculation na quartier mobimba. La nouvelle répandue ezali ke ndeko wana balié. Balié. Alors que ndeko Azaki Yakobela a développé, maladie s'est développée dans kati nzoto, a eu traitement te ya malonga, si manango pe ndeko akufi. Tolongwe ndeko wana balandeli neza la case c'est-à-dire aske à se soigner, après qu'on se faire soigner et après qu'on sokola ndeko lobi apema. Je me pose la question ndeko Amélie qui cité. Attention Amélie qui est calmant, est-ce que c'est qui s'est approprié pour na yango parce que c'est santé faible. De quoi on a alali na kati ya ndako. Ba 19h ba tolpa on des alaka mais depuis papa kinga depuis alala kindeni alamu kité. Ba kota na kati ya ndako ba simba boy muto aza susute muto akufi. On l'amène rapidement à l'hôpital et ils allaient pembeni. Or c'était ça qu'il devait faire comme on a muto na hôpital na lombango. Muto afandi ne place on habite apema aroyoka bien. Na se akopema ndeko akufi. Même encore en hôpital, même en déco habité, alors déjà bon même sukaka ebembe. Directement va diriger corps et qui morgue. Encore dans cette société na biso
surtout dans le milieu d'artistes et comédiens. Dans le milieu d'artistes et comédiens. Alors, je voudrais quand même, si nous parlons le même langage que la réalisation, regardez comment est-ce que les artistes et comédiens sont en train d'honorer les gens pendant la disparition de Bango. C'est louable. J'apprécie les Akito Koming. Et ça bien. Alors, si nous parlons le même langage que Jordan et Jonah, on peut déjà nous mettre quelques images. Il y a des obsèques, il y a des artistes et comédiens. Comment est-ce qu'ils allaient au Salama? Bolanda. Comment est-ce que les artistes sont soudés? Comment est-ce que les artistes bazali au Sala Makambo? Bazali ko organiser pour natina na kokunda bande ko na bango. Suivons. Papa Kwedi n'est présent lobby, n'est boyebi yango a profit il y a quelques heures. Papa Kwedi a glissé qui na chambre, tant on tout pour bain, à côté na chambre a glissé à Kwei, a sali hémorragie cérébrale. Tant baye ne awa Makile est tombé déjà trop dans le cerveau et il est tombé, il est passé dans le coma. Et on a tenté de le sauver depuis vendredi, samedi. Et maman Denise, c'est pas médecin, si c'est possible, bah, évacuer. Alors pendant que les médecins observent, parce qu'avant bah, évacuer mon tout, bah, stabiliser la nuit. Tension na est stabilité et l'élo Koufi. Voilà. Présent à lobby, c'est lui qui est mort, c'est un patriarche. C'est lui que nous pleurons aujourd'hui, c'est une icône. C'est lui que nous pleurons aujourd'hui, c'est une grande personnalité culturelle en Boganapso. S'il vous plaît, dans l'émission, honorons cette mémoire, honorons Maïmpoutou Kwedi, qui est une école, qui est un patrimoine pour notre pays. Tous les laïers, Banda à Koufilelo, Tozolongola corps awa tozo kena na cinquantenaire. Si Tokundaye, dans la dignité, il a été une grandeur et nous voulons qu'il demeure grand. Vivant Azaki grand, quoique mort, mémoire naïe, Fouezala toujours l'icolo, Azachou grand. Cela va de l'honneur de nous tous et de la grandeur de notre pays sur le plan culturel. Voilà, les amis de la presse, nous allons accompagner Bisso, nous accompagner Bisso dans la dignité, c'est-à-dire dans ma belle. Ça c'est la délégation, une partie de la délégation, va me vide la place, Navanini. Oyo, il y a des comédiens, et c'est là qui est l'eau. Toya Kosolasuna Libota pour la deuxième fois, la famille a un déconabiso mélodie, les Bengisaki Bisso. On a fait sa biso, bokolo et bango ba bongisi, on a enterrement. Il y a ndekona biso, il y a moi na bango mélodie ba diamant. Nde sikawa to kilisi masona libota. Ya liboso to tondi botondi. Na kombo ya ba comédien nyonso. Na kombo ya président Masumu, na kombo ya président Elombe. Na libota tozo solona bango malamu compréhension si compréhension pona makambo etali matanga to échanger bango ba pesi makanisi biso pe to pesi makanisi donc bato nyonso ba artiste to na démocratie moto nyonso apesi makanisi ya lobby oya lobby na suka to sangisi to moni ba lopesi biso programme boye. Les fanatiques nyonso ya théâtre congolais, les fanatiques nyonso ya mélodie, les artistes comédiens nyonso, metteurs en scène, scénaristes, bato nyonso bazaka nzinga ya mosala na biso. Toyeba te tolengela ke mokolo ya vendredi za mkonini. Bien, vendredi le 24. Donc c'est vendredi 24 juin 2022 et à la jour il y a veillée mortuaire. Donc veillée mortuaire, il y a des mélodie. Est-ce qu'il y a rendre hommage là et vous allez dans la salle La Grâce. Salle La Grâce est allée sur Victoire. Non loin, il y a maison communale, bon, Bibi Play. Voilà. Après Bibi Play, salle La Grâce et Zakawana. Non loin, il y a maison communale.
en diagonale à Mogijo, pembeni wana. Mogijo wana donc voilà, donc esika ekozala yango wana. Artiste et comédien, toye wana pour rendre hommage na ndeko na biso na veillé. Bandeko ba joana ye, banzonzing, to monani, moi li salon na biso ndenge ezalaka. Parce que ça soit bandeko, esika évoluer qui ya groupe sans souci pour venir. Bolenge li ba bandeko na compte ya groupe sans souci, c'est là esika loba lekaki histoire va changer yango té. C'est sa maison. Bandeko peut présenter ba connaître des cœurs penabino. To sola kina président pour de que ça soit Moshido ba nyonso na ba ancien ba Omari ba mama Lomboto ba Serge bino nyonso ba Safari ba Flor Bango bo sangani sika wapi bote monanaka que ça soit ba toi kala que ça soit ba tirer le groupe sans social c'est bo sali unité bo bossa na ba gauche droite. Bien aimé dans le Seigneur, Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso en direct. Wana ezalaki liboso na bino simple instrument le prophète Israël Mbambo. Oazo kamba église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Église est lancée opération ya chaque parcelle. Na bandeko nyonso bazali partout dans le monde. Dieu Zambe azanga te kopambola yo. Roi moko na Bible abela, malade abela ki baebisi akufa et alobi que Seigneur souviens-toi de moi. Et prophète Zongi ebisi okufate pour Nzambe akanisaki. Et loko nini oyo Zamba ko kansela yo soko za la passe. Mais na yebisi ndeko moko place ozolandanga yo na ngai mibale misatu. Soki to telemi to soutenir œuvre Nzambe, Zamba ozanga te kopambola biso. Contact na biso, ba numéro na biso ezana sebe krawana, WhatsApp, M-Pesa, numéro ya compte bancaire. Soko soutenir œuvre Nzambe, Zamba ozanga te kopambola yo. Merci beaucoup. Nous avons tous suivi. Tolandi image. Nengezali Koloba. Ça fait plaisir à comment la bande. Je pense qu'il serait encore mieux. Il y a que ça la biloko boetan batozali vivant. C'est-à-dire pas qu'organiser ba obsèques, mais qu'assister ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles, tout en organisant nengesa la makaka. Liste moko boye, to sensibiliser, bazio montou, ba betimbela s'il faut. Et impliquer les autorités, chercher à impliquer les autorités, que ça le plus vite possible. S'il faut qu'on belle là, pour nous sauver vie à Moutou. Parce que vous enterrez une personne, d'accord, oui. Et ça, les artistes belé bakunda bango awa. Mais so landi ba foyer na ba famille na bango. Après, bo kaka biso ba bossa na biso, ba yaka lisusuté. Parce que effectivement, même ndeko na yo moko akufi oke kokundaye oko assister famille nae mais mingi okastanga 100%. Il y a des moments où au moins peut obosani na so senti so bolingwane beti na motema ozongeli bango otala boza bien bandeko bana ndeko nanga. C'est ce qui nous étonne. Nekwazo bela bazo beta cete. Prenons le cas ya papa Sonzo. Prenons le cas ya Ndeko Kokodioko. Prenons le cas ya maman Zita. Pour ne citer que ceux-là. Ce sont des artistes. On va ça la fierté, on va ça la théâtre et kitoko awalelo et pesape batu et sengo batu asepe la nango. Si nous parlons le même langage que la réalisation, on va nous mettre quelques extraits. Il y a papa Kokodioko, papa Sonzo, na maman Zita. Mère Lili ba beauté nanga, ba pinch nanga, do marque nanga kaka. Ah bon? Maman Lili beauté na yo. Beauté ko? Si yo peut-être ma sola ba beauté beta fait histoire na quartier que ngana za boga. Mère Lili ba beauté nanga, ba pinch nanga, do marque nanga kaka. Ah bon? Maman Lili beauté na yo. Beauté ko? Si yo peut-être ma sola ba beauté beta fait histoire na quartier que ngana za boga. Il va discuter ça. Mine pe maman mi balé yo. Bana mi sato batikali awa baza différent na zangate. La lingite ezalao bana wana la bota bangote baliaki te bona boy soko mwana otindi ya boy yebaka za mwana yo ezate po aboy obota eto so mwana yo boti otindi ya boy eza problème taza mwana muke mais so mwana yo boti te aboy ko kende e comme problème pona bota yo te po mwana ngala za mwana yo te nani ko yoka ba langage wana te awa
considérez moi nous sur la moi moké. J'espère que vous avez bien. Bien puis bala mi ba le roi sur kolia ba sur comme dire la grand garçon. Vie de la bongo. Ba doit dans ba kendara mais oui parce que ba responsabilité la bino. Vous avez bien. Moto na mota ba gasa ko mona mobali alors azo ba responsabilité na ba na te ba ke vie. Moto ndé ta kumba ka vie. Vie kumba ka mutute. Vous avez bien. Notarani. Natala yo mpona nini? Nazoyoka conseil ozopesa kodi. Mais mobali nyonso azaka na kati ya ndako soki likambo likoyeli il faut aluka place likambo euti. Likambo ekutuka koya eza moke te. Mutu akufi akei kaka boye okotala te okoyeba te liwe euti wapi komituna te. Il faut koluka place liwe ekoteli biso. Si vous avez tout nzambe ndenge nini mama ya nzambe za ya nzambe nzambe abomaka mutu atana na mwana moke boye te. Nzambe azwaka mutu soki asakoli. Merci beaucoup. Pendant que les gens sont vivants, on ne veut pas les assister. Pendant que ces gens sont vivants, une fois basé sur la succès, on le met dans les oubliettes. Tobo sana bango. Donc, papa ça va tinde la ngata kamwambongo na somba kisi na bele baner donc ner ça pour muto bela liboma. Ner c'est le cola neti première dame à Saint-Guy ba comédien nyoso boya bosala mo loko pona coronavirus mais na ba comédien wana kokodiogo azanga te ba ebisi mama kokodiogo wana kutu akufi mama cheli ba otembo et là on a ça ko kamwa carte pour ma pesa ngai pe na so carte aza soin aza kwa soin wana na bana que Kokodoko vraiment merci car ça na tina te ti o moninga boye na banja on dimite ke oyo Kokodoko pona yo yebi ke Kokodoko asada e non, ça fait très mal, maman. Pourquoi ça t'embarque à Belaka? Non, conscience des alliés. Parce que normalement, il faut remonter moral. Et le monde a tout le monde est juste un plaisir, mais n'a pas n'inganaye. Bah, séance de santé. Vous entendez? Mais comment on connaît aux jamais? Il est malade. Il faut que qu'est-ce qui fait que c'est qu'ils sont encore en forme? Dans la même à ta mouchoir pochette nationale en côté. Bah milieu zobi manga ya. C'est là. Pas soutenir rien. Vous comprenez? Dans l'émission, parce qu'on a un peu dérapé. Il faut à côté de Kissi, aider. Téléphone, c'est le téléphone. C'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui présents. Vous savez, vous qui êtes présents aujourd'hui, vous devez penser que le futur également existe. Ba maman zita otozo mona. Ba papa koko dio koto mona wana. Bande ko otozo mona ba papa sonzo otozo mona. Ce sont des gars également, des gens qui ont aussi fait le présent. Na présent na bango ezala qui ça dit ba maman na biso de bazalaka. Ba papa na biso de bazalaka ça dit ba ninga na bango à l'époque. Bato bandai ko consommer bango. Effectivement, le cola c'est une génération qui traverse. Biso pe to viva pe bango, to fandi pe na bango. Mais pendant que leur moment de faiblesse, ils sont mis dans des oubliettes. Les artistes qui vivent le présent aujourd'hui, au bozali ba artiste na biso, au biso to zali ko soutenir, au biso to zali ko applaudir, au biso to zali ko encourager. Il est temps que vous puissiez abolir, c'est-à-dire détruire les systèmes pour permettre de l'avenir, futur, est à la meilleure.
Ne vous laissez pas seulement dans le système. Aujourd'hui, tout le monde a dit que l'artiste est à vitesse Android, YouTube et Zali, et ça l'a Marambo et Belé. Il y a eu, avant YouTube, il y a eu des cassettes VHS. C'était une nouvelle technologie à l'époque. VHS est comme menacé par CD. CD est comme menacé par DVD et tout consort. CD, DVD, CD, on ne savait pas. À l'époque, magnétoscope. À l'époque, on a un danger. On a un actualité, aujourd'hui, s'il faut sillonner la carte, personne ne mettra quand même une magnétoscope dans la carte. Tout mon côté, c'est sûr que déclassé on a place na décodeur. Au longo là on tient soit dans magasin soit au bois capé. Juste après ça il y a ba radio na ba CD. Ndé comment coréen na banda ko na biso. Mais au moment où nous vous parlons, c'est vrai comment Ekita ezala sous-souté. Les comment ba home cinéma. Home cinéma, c'est-à-dire ils ont changé quand c'est qu'on changeait. Personne ne parlera du présent jusqu'à l'éternité. C'est faux. Nous tous nous à 3 temps. On vit dans 3 temps. On vit dans le passé, on vit dans le présent et puis dans le futur. Or le futur est à la Kakanzambi. Est-ce que ces artistes aujourd'hui, YouTube, êtes-vous sûr que vous avez déjà préparé votre avenir? Êtes-vous sûr que ceux qui les lotent, tant période n'a pas écoleka, bozana mongo ekoki koide bino bo tenir longtemps, bozana bisika ya kofanda jusqu'à ce que nzamba zo minimum na bino. Ezala bino, ezala bana bino. Alors c'est un système qu'il faut abolir. Bandeko bazali kobela, bandeko bazo kufa, bandeko bazo kende. Pourquoi on ne veut pas réagir? Bandeko bango bazana kati ya pasi. Est-ce que structure ezali kokunda boko ki ko organiser yango te de façon que to aider bandeko oyo? Que le succès ne nous trompe pas. Succès ozo sala boy. Je suis en train de voir aujourd'hui des artistes bazo sala bandeko na biso basila, bisalu, Bellevue, Ursule Pechanga, Barcelone, artistes Aminata et tout consort. Ce sont les artistes on a c'est vrai que fréquentation à la peine mingité. Mais ce sont des artistes total à local bande cognon surtout. Mais vous devez comprendre que avant Bino, il y a eu des gens qui ont fait le succès dans le théâtre na so alipati. Succès à Kosaranate. Gloire à Dieu que Asa épargné parce que Asa Kenane Mikila poto il va ramener na poto assurance kunezali. Ici il n'y a pas d'assurance. Ici il n'y a pas d'assurance. Parlons même de la carte Namino Bozaranango, l'assurance besoin pour la HJ. Sur HJ. Il y a aussi à boire et à manger. On nous apprend des choses là-bas. Au cause de l'assurance, mais au moins sur bazo, traité qu'on a bazo négligé. Moi j'ai été là-bas dans HJ, tant on a zaki na poison. Pour un côté scanner. Mais je vous assure que pour un côté scanner, on a l'ingana kufa. L'ingana kufa. C'est-à-dire mais il faut voir d'abord comment est-ce que les gens traînent là-bas. Urgence mutoza azobe la makasi mais le médecin ne font que des tours et des tours bazokota a et l'autre bazo simba ezomonanate. Muta retraité nga yeyo. Nzoka kutu moi je croyais qu'il n'était même pas là. Mais azane wana simbi téléphone. A kota nan koto mabe, a balukana no boy mabe et l'autre pas zo baluka zo zwa. Donc on appelle au monter. Mais yo za wana zo cet ordre de douleur ozozela okozela. Bandeko, je pense qu'il est temps de se soutenir. Ça fait vraiment plaisir Yakomona bandeko quand même bazo comprendre. C'est un système qu'il faut abolir maintenant. Bandeko bazali ko souffrir. To betambela to sunga bandeko oyo. Et au sala kito côté bandeko lelo ba kufine to yasko to la tête to kunda bango to sala ba obsèques. Ces obsèques, vous savez, muto ta so akufi ta so atie na kati ya draba lingi. Ezaka peut-être pour na honneur, respect na luna moye.
Mais eloko mon côté chan atabache mutu na cercle ali bende mutu akopola. Décomposition à corps et que ça la macaque. Même si on prenait la personne bazu à côté ici et ceux qui wapi, je vous assure qu'il y a akobe bakaka. Même si aujourd'hui on t'a enterré comme la reine Elisabeth, tu vas, écoute, oko pourrir kaka. C'est fini le temps de ce corps, c'est fini. Et comme ce temps il y a esprit. Je pense que le soutien Moutazaranango besoin, c'est le soutien pendant le présent. Moutazo bela amona kiboza wana. Amona tani fiske kiwe otali. Ça se fait même na kati ba famille. Au mona Moutazo bela mutunyi sozo maman bongo na ye. So mutakufi ama ouais, bato wandi kolela. Okomo cotiser ce qu'on a cerqué. Mais so bolandi mutu wana wa kufi wana. Kisi ngaki est sauvé, et sunga kindeko wana, ezaki kisi bande ko kotem sous $45. Mais personne n'a voulu donner les $45. Mais les gens bazo zela bakunda mutu na dépense ya 5 000, 10 000 $. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Mutakufi mutasepeli incapable à couper sa $20 tant mutazo souffrir. Mais mutakufi batwaki ko somba na kati ba boutique a somi elamba ya $150. $200 ba tie manette minene nona pour ba mona kino biso to ba star, biso to danger. Moi, ça me gêne. Nous devons apprendre à nous aimer. Aimons-nous réellement vivants. Pendant que nous sommes vivants, c'est les moments où nous devons nous aimer. Le reste, c'est une importance de mon côté. Il y a une importance de mon côté, Bandeko. En tout cas, de tout cœur, merci beaucoup. On va suivre quand même le détail avec Papa Massasso également, qui ne cesse de sensibiliser. Merci beaucoup à cet artiste parce qu'il est vraiment au four et au moulin et il décide d'aider les autres. Merci, au revoir.